Ah, Papa Samba. Ouais, merci. Oui, qui franchement, ma cambo est pas si Papa Samba n'a qu'au saoté. Oui, qui est né dans Vandaboué jusqu'à présent non dimaté, il y a Fayazate. Ah ouais, même Ngati na mon orandoto. Na mon orandoto ndeko na ya. Surtout on a mon ebino na salle, na mon ebino na salle, na comprendre que oui, qui est né travailler Papa Samba nazolela. Ba collègue ba tout mais lumière, c'est quoi na ebisi non. Normalement, il y a qui prévu na kata ou tout musala Papa Samba. Si ozo benganga na ozo téléphone té, en tout cas nazala qui dépassé na degré moko yo sakanate. Mais na yo confirmer mambaya faille. Passe Papa Samba. Non mais lumière vraiment en tout cas même namoko. Na komaki mal liboso na monde ba ko tsena mutuka. Ne ba kenaye. China komi na morgue. Tout est mis à l'air les autres bimba corps les autres bimba. Netika moi ndoto quoi. Mais là na moni vie na cercueil na zimisko ke via kei. Isengo. Passe ya donc passe mo na kina monde ko na ya makasi. Donc réaliser que ya faire aux autres souhaiter. Aux autres souhaiter ndoko. Ya wana tout ça va en inviter. Tout ça vraiment sérieux quoi. Tout ça va en inviter ndoko. Vraiment chaque minute et quand tu as un avis à mon vrai. Tu profiter que tout ça, tu profiter que nous connaissons, vous allez remettre là au menu, vous allez relier au lit. Vous allez bien à mon union, on va la comprendre réalité avec moi. Ah oui. Vous allez bien à mon union, donc parce que l'objet est limité. Ce qu'on a au tala, au ibinga suko passe dans les apps, dans tala émotion ya maman. Tant au monde accord ya moi na Kishasa, moi na kendaki très bien. À la kaki famille quand ndenge biso tout oya ko luka awa mais lelo na biso Papa Samba ya fay azozonga koli a nganzambe na ngai franchement bon ils a passé lumière sengo ils a vraiment passé le passé mais écoutez hein presque moka bo viaki presque moka bo ya fay ko ikabaki parce que babeli ata beli mutabeli afioni ko moi mutanga bela ka afioni mais via belité ka bo via ke mobimba nzamba batelae molimo na vraiment épée manakimia épée ma vraiment na kimia so peut to na groupe to continuer la groupe na kimia ndeko na ngai on aussi la main dans la main to zala boyokani. Et ben, le président Kinal, chef du groupe Samba de Paris, chargé de Spinoza, Lumière, Balice, Julia, Maman social, Batonion, donc. Oui, bien que Vanda, premier jour, Papa Samba, on a bien confirmé que avant on a bien président Edino. On a bien président Edino. Président Nina Oyoka. Président Ibsinga Lumière Oyoka, Eza Solo. Na monongo ndire kaka ndoto quoi na yo vanda boye papi limbambi benginga papi bandi kolela po papi limbambi wana pe pire petit ya vefa ya non ça na vie ah mais via bana batu nous sont ya na ko sa ote via azalaki populaire presque batu tout rabi fumu tonga yoki rabi lobi non lumière o bino bo ko sa ngai psi rabi eza ya solo ya faya kei obi ke rabia confirmer nga ke lumière nga solena ya fayi dimanche o ya faya kufaki te lundi ya faya kufaki dimanche o basonaki ya ngwana na moi abengaki dans kinal babenga na kinal na appel vidéo rabi fuma zalaki wana rabi o confirmer nga na solo lina vie utaki na tena boulot via osala boulot to seki. Mais non, comme on a lundi, on a qui vient couper. Le barato que tu as vu, kimia. Non, ça fait très mal. Hein. Tu as dit que tu as joué le soutien. Au Bénin, le président, il y a un président. Il y a un anniversaire. Il y a un anniversaire. Mais tu as dit que tu as joué le bon. Il y a un rabatteur, il y a un moins sérieux, mais na évité, na tu as un na évité, via qui moto mo na calme posé. Na zana vient na mona ta o via robeta ndodi mo quelque part terre. Hein? Yo tout ta mona vient yebi. Mais bon, via qui
via procédé, via KI. Il y a lancé vraiment message. Na bandeko tout bolinga ki ya fay Jani Fay Franco na biso comédien na biso. En tout cas place on a moni to kuta na rezaka samedi papa. Samedi vraiment samedi na mutunyo so ngaka o ngaki ya fay. Na o yazu le temps comment le matin gâté vraiment to bengi dumbo ya ebele. To s'organiser to salle pendant samedi. Na Pontin car justement la gare à Pontin on a 45 rue de Lizy, 93 500 Pontin, car justement la gare à Pontin. Dans le deuxième étage, porte 204. Donc, moto, ça n'a qui a failli, Bouya et Belé, tous les laïcs, parce que au moins, j'ai souka moi, encore et qui ça, Baninam Soubake, Ibisu le temps au combattre. Mais les Arawana, tout le ça n'a ça n'a qui est vraiment Bouya et Belé, tous les laïcs ensemble. Nakoyemba, Nakobina, Nagnon sont vraiment Bouya vraiment et Belé. Na Pontin. Justement, la gare à Pontin. Donc, Boya, on a tous les deux ensemble. Vraiment, accueillir Karaboué, ça fait très mal. Vraiment, passe dans mon thème. Donc, si nous avons Boya tous les deux ensemble, dans l'hommage, au moins, ça va vraiment bien. Comme un mot qui a les liés, après, tu recoutes 45 jours, parce qu'après, tu retourner. Tu vas retourner après 45 jours. Tu retourner comme ça, tu vas lancer. Ma pièce, ma gag, nous sommes dans la chaîne Jani Fay TV, nous avons la chaîne. Donc, nous avons vraiment, il s'est vraiment passé. Moi qui me vraiment, ça vraiment passé le mien. Il y a on a lancé ce message na Kinshasa. On a lancé vraiment un message trop na Kinshasa. En tout cas, Mouto Kitawana. Binomo boye baza trop cher à kota na ba TV na biso na bandaku na biso à kota voir même na mitema na biso. Mais après avant on a ballon tourner le na hôtel na pas là. Mais bien sûr biso tout. Nga fan numéro 1. Eh papa. Biso tout en plus ya fa ya banda télé na ye na ba TV ya noir et blanc. Ba TV en kuki wana o ba TV en kuki en noir et blanc. En tout cas na rebelle na Kinshasa. Boyo kisabiso sonte boye Mbappé na ya faina plaisir tout malgré programme nengezana ba kulutu baza déjà na nzela bazoya balongwa ki lelo mercredi na 18h pour ba koma lobby jeudi na 0h botala kutu r wana te o 0h eza musika te 0h eza musika te botala r wana te carnaval boyamba baza pena na besoin tout le monde a vraiment volonté wana vraiment amour wana. Donc 16 ans à absence, ils ont appelé 16 ans au Boyambaye, puis donc si ça va Boyambaye vraiment à la corte là comme des petits côté Botika na mort on a rosé là autrement là. Vont au Bensibino vraiment ébélé. Boya na 45 rue de Lizy na Pontin. Na gare ya Pontin wana, Boya wana. Donc na deuxième étage, porte 204. Tourner là wana samedi vraiment ba au bazan na Allemagne, na Suisse. Na bamboka tout vraiment boya ba vraiment bazana pour ça on les ba pia dernier hommage na bossa mete vena nga Gilles va passer ka faut boya parce que talara ya wana et ça la bien on la vie ensemble ça la bien wala pe mutna yo vient nga Gilles va passer ka vient nga comment vite on la vie ensemble vraiment qui mobimba tout ça vraiment na mawa ebele to kufeli moto to mona re souté peut to za repene souté donc vraiment te donc sibino boya tous les là ensemble. Tous ensemble, tout passer moment ensemble. Donc de 19h30 à 5h du matin, tout Kabwani, comme ça, suite aux réseaux sociaux de Kuneroleka. Donc ça là vraiment bien suite au Sangani. Vraiment matin et gros à la rate boya qui ne boisson dernier veille. On a organisé le Kouana. Boya et belé. Pour le barra Rwanda. Ouais pour nasu qui ça, nazo sing pas ya président Massoum de Brendé. Na yebiki association na yango ne mutezo sala biso. En tout cas président Kora ya Fay eza vraiment na sécuriser eza vraiment na yebite ni na ko loba président Massoum. Bo cadre yango ba désordre kutu ya pambo ba makambo ya mikemike salamaki awa et suki awa. Kuna ndeza poto pesa président na biso Jani Fay Franco honneur nyoso. Bravo artiste vraiment bravo. Nanyoso saleli biso en tout cas bravo artiste tobo sana ote tozaka nayo na bosani te pona sukisa vede Pasco Ndinga kuluta baleki yaya baleki belé vede Pasco
samedi et un jour à souka vie. To bien c'est bien belé baya dit. Et ça jour à souka président. Président dit nous goutuyer à soutenir biso. Tant bon na président dit nous directement tous monde les lions de la presse. Les lions de la presse en tout cas bozangate azalaki pe parmi muto bozalaki na bango bovandaki na yafai. Boliaki ne bosalaki mission en tout cas les lions de la presse étoile na yebi ko za musika na province mais ça les fort étoile tout le monde na les jours on a dembo en tout cas biso tout balamine dovo en tout cas tozana bino les lions de la presse Yannick Kela biso tout vraiment en tout cas so tout le monde ni wana e kozala vraiment bien na bo sanité Nadine Kei suite fait Nadine Kei suite fait moi ça batu ya tata. En tout cas merci beaucoup, merci vraiment. Ba tata ka ba maman hein, to bengisi kabino ka nyonso hein, to bengisi kabino ka nyonso boya ka to le la ka oya zali ka président oya biso hein, to le la ka ensemble. Mais na koyebisa na batu ya kisasa, ba omba kuyamba ye, ba omba kuyaka na matang oya ye, ba sala makambo stocker critère. Bo sala makambo stocker critère, bo yamba ye kana kimia nyonso. Sezo ya absence wana atika kabino bo yamba ye amuna akendipe kana esengo hein. Biso pe awa to kolemba te, to kosala matang oya biso awa na poto ekoleka ka bien. Batu pe oya poto ba kosala ka makambo stocker critère. Ekoleka bien ekoleka kana kimia. To ko diviser kana ba chaîne ka nyonso hein. Ya Europe awa. Vraiment to ngaka bino ka mingi o ezali ka papa Samba de Paris. Chef du groupe, il y a Gianni Faye. Merci Nabino, vraiment tout ce pays à trop. Pendant Sangwa Congo, merci na Kei, toujours aux toujours Nabiso, Tika Rabisote. Vraiment vieux na évité dans le banin. Là na rapporté du bosso, le Pendant Sangwa Congo, azala partout la Bible mouton azala nani. Na mona bo yaedi. Ah vieux. Batika on vraiment na évité. Azang sangate samba to kutamle samba. Ah, vieux na ngai na lelo fort vieux. Vraiment baza ebelete. Ba azaka moko Pendant Sangwa Congo. En tout cas, Papa Samba, courage dans la groupe la biso. Nzambe vraiment battre la biso. Force les enfants la biso donc force les la président Kinal, les ans Ngai Samba de Paris, chef du groupe, les ans chargé de discipline. Vraiment tout Simba groupe bien parce que groupe tika na boko na biso. Mo kile yebi ki tika na boko na biso photo Simba ngope vraiment et que liboso. Tout la bomoko tout la boyo kani. On a na senga na biso yangwana. En tant que membre ba diriger basi bazawana tout za na boyo kani. Ba Julia Ma Benitoko, Blanche Kina, Sarah la Merveille, Sarah. Donc, Batonion sont. Donc, Gladys, Baglada, Papi, Papi Bouzi, voilà. Donc, vraiment, on a évité. Batonion sont Alice. Ah, Alice cache à la Batatou. Alice Batatou, Alice, c'est les gars pour nous. Influencer sa fille. Nous sommes tous ça, la Papa Samba. Bah tu peut-être ba comprendre matang eza ya biso imaginez yo uté musala nga uti musala tozo sa ba démarche na pleine musala ti bomo na président Kinel e moko azoleka ba émission na tena musala parce que choix exaté matanga to feli moto to ko na tena nza mémoire yebi nza ma père sera makasi parce que ça facilité ils faut vraiment facilité vraiment to nga bino mingi boya to de la présidence ensemble vraiment Tochiki Bino, ciao ciao. Lelo awa toza bongo na funerarium mpona ko mema corps ya Gianni Faye na mboka Congo Kinshasa na kutana José Mbwaki na ebité José Mbwaki lobani osana ngo pona mukula lelo. Bon Gianni Faye na ebié par rapport ya minanga pinza ou matériaux durables na PC motenakin. Bon pinza Gianni ta sa panga dia azaka mingi na lemba ngala mwana lemba mingi na ngadia na Gianni ko côté la biso na lemba wana et pas pinza ou Yena Al Pacino, fait Al Pacino que son âme représente. Donc, attends, l'anglais, ma main, mais dans le cadre de comédien, dans le cadre de la communauté, dans le Congo, à Paris, on a assisté à Gianni. Ça fait mal au cœur de perdre
mutu la Gianni vraiment ba condoléances na famille na biologique, condoléances na famille artistique na vraiment ba sincère condoléances. Merci José Mbouaki. Merci Edino Image. Oui, papa. Lelo, il y a Janaki. Message Yanni. Nazo Sabino, moment très très difficile. Il y a perdre de communer boy, star munene amboka na biso. Artiste munene to perdre na ndekolanga. Oyebi mutuna mutaza na qualité na ye. Ya ndenga ko salela musala. Ya na mutuna mutaza na eloko atika na ngopona ya Jennifer. Ya Jennifer so na tele kaka premier jour à Sarajevo. Si on a vendu la qualité na bi on Nzambe premier jour ça buti lelo image wana to sepelaka nango ti lelo to sekaka mais loko na lobi na biso bandeko to tikali ya Jenia Sake na ye bandeko na to tande monde ekende évitons des problèmes. Évitons avoir des conflits, évitons bandeko couple na zoloba. Moi ça mubali to kabwana na nini. Sur simité c'est vrai to kabwana mais avec beaucoup d'amour respect. Aujourd'hui regarde l'autre même ce qu'on retient même pas et bemba mobali o babote ki ne bana à cause de conflit. Le lelo na musula sembe to zo regretter. Yaya biso to tikale ça ba trop tard té. To la batte non trop tard. Non, nous encore qui en vie to ça la bon moy. To ba ko bongisa. Couple na sommes vérité sans Jésus-Christ dans un couple. Il faut beaucoup travailler sur l'anda pour nabino malembe cause a beaucoup de dialogue ndeko to beza vice versa le lot to mona gande romo simta ko nik bagbe mais ndeko mibali pe basala rango zolanda toto ki ne vice versa c'est vrai ndeko mo sa ko li babe pour la même ko zanga ko yoka peut-être la bonzambe peut-être ko zanga pe ko yoka mikolo mais ba na ko sono bandeko nga ba kamuto lo beza vice versa. Arrêtez de garder les choses dans le cœur. Au moment AVC, il y a un bateau qui garde ma cam na mutema. Bateau ba bomba ma cam na mutema, mutema eza sanduku te, mutema expose ka yango mona sali pouf, mutumo na makila et matina tina fervo. Bande ko nanga yelo na sengeka na famille ya Jani. Vraiment nzamba sunga libota wana. Nzamba sunga artiste vraiment en tout cas merci pour les artistes comédiens. Na pesi merci pourquoi na moni début na bino ndebo se pour na pour na ndeko na mobali tina suka bandeko. C'est vrai to la facilité à critiquer mbongo. Na nene faut avoir une initiative. Ya ko telema et puis à ko sala eloko malamu. To pesa vraiment merci pour ne ba organiser bana na poto. Ndenge zo na Kinshasa. Boyamba ya Jani malamu, double ezala te kimi ezala libota nyonso. Na bana ya tiki bango bo 500 bana. Bozana bana nyonso malamu bana la lobby ata bomoni ya gente bondo tala ta travers bana bango bana wa tiki nzamba lola apambola biso nyonso lokumo ezonga ka pankolo azui mutu na yazongi na ka patata a précéder biso pe nzela pe to kolanda ngo eza nzela mutu nyonso tika te nzamba lola apambola no edino image muta sepese biso na mboko caméraman auto sepela soko azui image muta bandola ndoso banda kala edino image ata batutu bake ya tika la ka umela ya nzamba apambola musano kende biso. Merci. Nous tous avons na morgue to funérarium à Jennifer pour na rapporter corps naé et qui na moka ko Kinshasa yango moni pepe azalia wa pona ko ya ko lelisa famille na mokolo ya suka. Alors mazembe chiko se yo zambo malanga nzembo nene bala no moi liloba moko pour na Jennifer lelo ne to ko tika corps naé qui Kinshasa. Ah ouais, lego fait hommage na biso ya suka pour na Jennifer parce qu'il y a avions déjà sur la bien na batutu donc toye maintenant to mange naé donc quoi ça pena azaki bon na mututu quoi donc ya mwana ba présence na biso donc les a donc pas si to lela na kata mutema mais to on a choisi donc ça qui déjà donc c'est ça quoi na Saint Paulo lelo mokolo ya suka pona nzuta Jani kende Congo Kinshasa okoloba nini? Ouais, vraiment et ça moi passé donc toye kolela Jennifer vraiment surtout na yebaki banda Kinshasa tina poto awa donc na kata chic choc loyenge
donc esali biso pasi surtout nga na ndoko ozala na ye pas trop mais na ndokuta na ye kosolola na ye mais esalaki mpasi kozwa nouvelle oyo donc molimo na ye epema kimia donc bana Congo totelema kaka toyamba nzoto ya Gianni Faye na kimia parce que nga ndo benge frère Lola mingi na ndo benge frère Lola parce que kombo na uta musika kombo na banana théâtre vice versa kombo wana eye kokota na Sarajevo le premier jour donc nga na yebi Gianni mingi donc esali pasi na suki wana. Merci Monsanto. Ok, Saint-Paul. Ok. Maître Eric Mando bena wana maître moko azalaka na batutu tomoni ya balandi asali pe sécurité atie pa encadrement pour soki azalaki te mabato. Merci beaucoup Maître Eric Mando yanga ndeko obligé talara yo c'est la famille donc Gianni ma c'est un frère to passer ba moment qui toko na rappeler pauvre Nodi Mata bazala ki ma donc c'est ma soudé na rotika te donc na sala route le mena ki mi boulot pour na ya komona na matanga franchement quand on dit que ce nom repose en paix donc on est ensemble. Merci bino pe komona pe bino mambo le beta mettre ensemble na bino. Merci beaucoup. Ouais, message ezali kaka eza pasi mingi kobungisa mutu loko aya fai donc bato loko baya fai na monde ya théâtre baza mingi te donc à part domaine na ye ya théâtre mais aza mutu moko oyo ayebi savoir vivre ayebi kovanda na bato donc c'est vraiment un grand frère aza ma mutu malamu donc koyoka sango oyo na musika na komona réalité lelo donc ezosala pasi mingi ezosala pasi mingi donc je manque des mots vraiment. Donc comprenez mon émotion, na zone dimate quoi. Na on dimate ko tokana na ye. Donc naza muto nazara na bango mingi. Donc aza muto pe tozala na ye mingi. Donc kota la liwa na ye après une semaine ba no senga ka kufi tokutana na ye na Château Rouge to sololi. Donc une semaine au kakufi donc ça vraiment choc moko munene. Donc na ndeur on dimate ta na moni boye. Na moni vraiment que accueilli quoi. En tout cas, courage Patrick Malavengi. Ape Malakimia Nzamba Zwa Molimo Nae, c'est lui qui a donné Yepe Moutazuye. Donc on peut rien faire. Merci. Et ça n'est pas si comme on a Gianni Faye à Lali. On ne reconnaître même pas. Ça n'est pas si magas. Bon. Là, ils sont ici là. Voilà, merci beaucoup avec Idouno Image pendant Sangoya Congo. Bonjour maman. Ah bonjour papa. Mon nom est Namboula Penda. Oyo la Gianni Faye. Relation non na Gianni Faye zaki ndenge nini. Ah ezalaki kaka artiste na ba fan na ye. Gianni Faye aza muto yo abanda ko sepelisa biso kala. Donc soko moyi na mwana na ngada kimisi même classe na après-midi oyo pour caractère mona matanga ya Faye. Faye ezalaki mutu moko respect makasi ngala vai na Saint-Denis. Na bana mona bango maintes fois na ba terre na ye bazo sala ba gag na quartier. Mais à chaque fois les cas ozo sentir mutu aza na respect. Yo kaka boni sœur, boni bana. Donc azaku na besoin ye bateke yo za nani kombono nani outa wapi. Mais à part ça naza mwana Delvaux na yebi ke Faye mwana ozone donc toza sur biso na biso bana ya mbinza quoi. Donc yango tango na yoka kiliwa na ye et salinga pasi okoyi kondima te. Donc na banda kolela Faye depuis jour akufa ti lelo na lobi na komona ye ti jour na mona vraiment corps pona ndima ke eza vraiment ye akufi. Donc nazolela na ndako mais nazo ndima te ke eza ye. Nazolela nazo tia ba théâtre ya kala nyonso. Merci beaucoup. On a confirmé vraiment que Faye. Merci. Voilà, président d'une tout continuer tout le monde peut maman bazawa, maman Rokimate, maman tout le monde yo, awa nambula, ozolela, papa ndeko Gianni Faye, boni yo na Gianni bozala kindenge. Ngai Gianni na billet pour na petit frère na ngaza na Italie, Gibaena. Tellement ça qui coopérer bien, ko boire na ba théâtre, on na ba ki Gianni. Na Noisy sec. Noisy sec. Mais nous avons des à terre, qui vantard, qui gentil, avec des en tout cas, ça qui gentil, mais sur le côté, qui est un peu timide. On dit ma côté que ça la terre, ça qui est un peu net, son. Mais ça qui est gentil, ça bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
ba maman ba kaka toujours tout le monde ba maman ba maman ba tongaka mboka wa maman ba botaka biso maman ba landi Jani ebele boni maman. Bien papa. Naza vraiment choqué hein, naza choqué na liwa Jani. Donc azaki acteur moko na ko sepelane trop. Vraiment donc yango na ye na assisté na dernière veillée oyo parce que tout le monde est sauté donc et ça n'a pas su naza vraiment pour la bino ba maman ya Paris Jani atiki pe ba na poto misato pour na bana ne bozolo banini toujours ba nzamba sunga ya bango hein omoni soki papa départ à papa et ça aura toujours un peu pas si pour na bana wa tikalara mais nzamba pe sa bango makasi ba kola bien et makamuto le ka bien. Donc yangwana voilà. Merci beaucoup. Tout le monde inde qu'on a vu sur mobala wa balandi Jani na mibali na basi boni papa. Ah bien papa boni. Bien. Boni yo. Ngai moi muke moi sangwa ya mao toza nango yo souci makasi donc moi écoute le baité émotion sur émotion nabi que image ayebi Jani Fay Franco azama mutulanga vraiment azama mutulanga d'ailleurs on a quoi faire na ngam na kataki suki oh du quoi faire na yi suki ku feli ko tungam na kataki na kati suki des semaines na ki sangwaliwa donc tu moi va voir ka ki boy donc olela na olela donc souci émotion mais akeka na ki bino bana atikeli biso bana tozalaka toujours na contrôle bana wana vraiment ça vient na ngai so bien vient na ngai alors ana biso aye bande ko tozala bango na voiture ba yebi aoya bandale msu midi ti 21 na kena ko tika ko place na ofanda donc souci le na zoki sangwana esala nga émotion na jeune on a sala ko douter donc vraiment ça souci makasi merci beaucoup courage merci.